C'est la famille. Na yo zonga susu. Dans tout ça vidéo moi pour encourager ministre na biso jeunesse. Et pour plus mon conseil na Congolais batambola sima mabe. Na sisa mambo mando lobate. Au fait, on me aussi ça et puis na le sur dossier Denis du Sochoa na général John Chibangu. De quoi il s'agit? Na sisa na mambo na banaro loba. Na lobby tant boya loba na batuma mambo ya ba soki ba diplôme ba doctorat, je sais pas, classe autant à classe c'était à incompétent. Les trois puissants présidents d'Afrique. Au bon c'est la mité ma ba c'est la mité ma ba africain nyonso na moment où au mututu a souhaité que président nyonso ya Afrique azalola Ibrahim azalola Tiani azalola l'autre là ba président ba tangila wapi quand le temps on ba na terme ya compétence au ba kumisaka ke no froza na doctorat pour no sala politique baza na ngote bazo sala plus que ba na ba doctorat. Et à passer par la Congolais et à Mawa. Na lubango mikonyo soso Congolais a changé, a renouvelé l'intelligence et ça a passé bon di melanga ata le tozui meilleur président ya monde. O aye penza na makanisi ya luka bongisa mboka Congo. Tant que cerveau Congo kozaka modèle ezali. Tant que Congolais otambolaka sima mabe akozana très sérieux problème et toza toujours na problème pour te décoller. Parce que ba Congolais apparemment de to eba elo to lingité. Ah oui, quand même bato bazo ganga ke balingi changement. Quand même bato ngo wana bango mona babani balingi ko changer te. Or, pour changement il faut yo moko banana ozala changement. Et ozala vraiment difficile. Quand ba on bambo mabanga, quand ba on bat finga yo. Pourquoi? Parce que na éviter balinga nini. Donc apparemment Congolais ndira eba ne lo lingité. Congolais ndira eba ne lo lingité. Congolais ndira eba ne lo lingité. Lobi so na omi gouverneur na Congo. Bon lo ba TikToker za omi gouverneur. Soni na bino Soni na bino. Na ozela lobi ngape boya ozomela ngai, boya ofinga ngai. Et na okoma mukonzi na Congo, na okoma ministre na Congo. Bozela. Je vous défie. Comme ça boya lo ba TikTokers a comme ministre. Na ozela ba pero lo ba ro ba mama banga. Bino ba compétent. Bo sala ni pour na Congo, to pe na Congo bo sala nini. Bino ba compétent ba toma yele bo sala ni na Congo. To pe bo sala ra nini. Parce que muto ana capacité ya osala likambo a ozela ba msuba salelete. Peu importe position azalango, mais soz un vrai patriote opposé ba acte o batnyo so ba louer. À part ko finga bino bo sala nini ba pero louara et autres, à part ko finga na ko critiquer bato misusu, vous faites quoi? Bomona ka mabe partout. Bomona ka mabe. Naleki. La famille, dossier Denis du Sochoa et John Chibangu. Nde omo abenga na moi. C'est un message bi grande mezaro yinda nini. Abozo raté abina mutu na yo fachi. Bachi olme abina sens. Oye pas di soir abia. Tellement Denis Solanda na biso ete bat babi ga no mutali boma. Alobi mère ba secret de tes obima na Twitter. Pour un na Twitter te na ibisa écoute que non bon. Non c'est le fort lelo na fond la compte ya Twitter. Na fond la Twitter bien que la salle en okate na fond la Twitter na ta mamnya zolega on a bi mère atinenga ba voice. Mboko yo Kongola linga bongo. Kongola linga buzoba nde bilo Kongola lingaka. Mona bat ba obeta maboko bazo encourager Denis bazo sepela vas-y loba bimisa et ama weza passer ta Congo ya mboka na bino et soni bozo bosa na eza ya ba Congolais et no ya mutu moko et a passer za ma alobi mère Fachindinga zana et batie olme et puis John Chibangu
assez à quoi bête déjà tombé. Donc arbitre c'est à tomber le bord le bosso. Bang, yami baleza déjà licolo. De troisième combat sili. Fini pour John Tibam. Nabi ok, y a pas de souci. Nayoki expliquer moi belé. Au moins na lo bango a exaté. Faute de temps. Na lo biboy. Je crois dans ça vidéo na dévolé. C'est vraiment important pour landa vidéo. Na lo biboy. Denise di Sochwa. Toyebi kiele. Bato balandara Denise. Bayebi Denise anani. Père capable de quoi? Surtout pour Nambongo. Ok? Alobango ernionso. Alobango yemoko. Denise. Mutuna liboso atfoba bando tuna. Mambo ibandeli wapi. Pour comme aboy. Parce que tout le monde a Denise a no beta tolo awa pouvoir na biso baluba. Bato msuko zana doa rolobate. Ezata na biso. Abimise la biso ba dollar. Azo boaka, azo sakana na ba dollar. Aolia mbongo. Ya pouvoir na bango. Denise. Lelo yo yoko remercier pouvoir na bino baluba boy. Bato bakabe basungi yo. Bapesi yo mbongo. Obeteli yango. Salili yango ba feti ya. Wasoki ba nini ba naebite. Osali biso ba makelela. Olobi ebelo fingi ogangi. Oseki bato ayo komi na mbongo. Pouvoir na bino na baluba muto epesi yo mbongo. Skolo lengo ya o remercier pouvoir na bino baluba botindo. Merci oyo yo kopesa na Félix. Topé na régime, na pouvoir na bino baluba yango. Maman, na vie, faut à la reconnaissance. Même Bible zoloba, soyez reconnaissant, OK? Et sois reconnaissante maman. Bon, c'est vrai, ba français baloba reconnaissance c'est ça mokile oté. Mutu penza parmi bato bazo confirmer maloba na oa parmi. Toleki. Denise Auti Boloko. Denise Auti Boloko. Hold the door. Denise Auti Boloko. Tango abimi. Nzembo na liboso ezaki abano ya oluka. Abano luka mbongo mpiaka. Abeti so kombe de mwana Boloko mpiaka. Tango aye. Juste quelques jours après. Mutamba lancé ce qui nini awa. Pona muta okanga perol wara ba opesi so ki 5 millions, so ki 3 millions, je sais pas. Bon, mon a Denise a sala ba vidéo. Alors, il va avancer $1 million. A royer la bango moto ya peroloa. Ba pesa e. Bon, mon a sala ba vidéo ya lo bebele. Ba pesa mbongo. Au fait, abanda ko luka déjà mbongo banda kala ba calculer te ba kipe te. Après abanda luka ba problème. Abandi ko beta masolo abatu. Andelo baba pilobela, na robimisa ba vidéo, na robimisa ba secret, na robimisa bo na kosala boy, nyonso wana po ba pesa ye mbongo. Nana ngoy mambo te. Tolala tolamuka mutala Denise ebimi. Mutuna oyo batu fo baba mituna. Et pourtant mutaka le bimi, boyebi comment est-ce qu'a pété ba kablawa, abadi oganga, kombo Denise azo parvenir ko loba ke non muta publier mutaka ne Félix. Est-ce que mutu wana penza za normal? Félix, président de la République, sentiment car son mutara la Denise de Sochwa, abimisango a publié sur les réseaux sociaux et puis azu mutara la on wapi. Na habité ceux qui bat réfléchir ça ka. Félix a publié mutara la nae, yango pas publié mutara la Félix. Ando lo ba n'importe quoi. Nyon son apo ani ba pesa yembo. Denise a déclaré publiquement lobby. D'ailleurs kutu ya za mutape perdé. Ya soutenir nae Joseph Kabila. Joseph a pese bambongo ebele okutu pouvoir ko télématé a nié pouvoir na bango baluba a fingi pouvoir na bango baluba o akumisela rabiso alaxa rabiso bambongo alobi Joseph Kabila ndé mutaza bien yene mutaza meilleur et d'ailleurs lui elle travaille pour Kabila nyon sona parce que maintenant mutuna na fo fallait ba mituna nani abimisa yimitaka mutaka la topé mitaka la Denise de Sochwa c'est fort possible les alaye moko. Parce que mais oui, c'est fort possible les alayemons muta bimisa imitara la naï. Ou bien pesa muta publié ou bien muta publié qui pour nanini parce que anaro lukambongo et anaro lukabatu mo songolo par la na problème arnaqué bango. Azwa ba raison. Lelo bandeko tokomi bisiko tokomi. L'andasco développement na deuxième vidéo pour comprendre ba jeni ni salité abuzo ba mwana monso azo jouer bona tina kopesa matorité ya occupé te Rolanda ete Denise aza muto liboma Denise a ba problème na mutu Denise a normalité
Denis a moutouté. Et salut la famille. Dans sa continuité vidéo, dans celle qui sur Denis du Sochoa. Ben na mambo bela oloba. On a zoomé la maman le baïté. Bota la partie à liboso, deuxième partie. Dossier Denis du Sochoa à John Tshibambu. Pourquoi John Tshibambu? Pourquoi tous ces propos? Pourquoi Denis a aussi la émission pour nous attaquer John Tshibambu? Na linga sport mingi. J'aime la boxe. Na beta balé, na linga balé, na linga boxe. On est ba meilleur ba des sports na ngona linga mingi. Je crois que balanda boxe ba ebi. Na boxe déjà nanu so za so ba programmer combat hein ba ça les programmes combat. Il faut travailler point fort na yo et puis au luka au ciblé point faible à moyenne. OK? Et au titre de la fatigue vidéo batala combat ya Vitali Klitschko, grand frère ya Vladimir Klitschko na Lennox Lewis baebi boy luka combat na YouTube. Vitali a makasi babeta été aza makasi donc combat o esili sa etiki sa box ya combat ana aluka retour baboya opese retour a beta Lennox donc na ba point Lennox ça na pointé mais Lennox en a pointé quand les côtés les plus pété. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que bando bunda azo ki fuite na lishwa makile bando bi maman muke parce que Lennox comme ana maela bitumba a beta côté musute ya ozo en kuba mais a beta liko finalisu wana te makile bando sopa docteur azuka koton monena koti sinzan abando ici il faut bakata Vitali lela ba ebisi désolé au sale hémorragie ndeba panzoli swana na loi box au continuer bitumbate. C'est ça politique et zabongo. Il faut cibler côté les plus pété adversaire, côté faible et adversaire, côté au monde que on va affaiblir voilà adversaire pour remporter victoire. Et tu vas en salle la rébellion. La période de mon tomande fou. OK? Et na olobi la mambo rébellion en até. Hein? Na olobi la moté. Na na me ozamo quelques minutes. To betela ma bon n'est-ce pas? Mutoza olonga biso na boumbo e toni okwami. Na dictateur mon tomande fou. Na ko ngole babosa na mbango lelo bomo ofingai. Na kangi parenthèse. C'est clair que si on a mutomande fou courir les karaté. Fatia a démissionné à Boloko. Fatia a notre travail na ye. Akoma motema ya mokonzi si photo loba. Bras droit ya mokonzi. Et lelo o bandeko combien de généraux bazana Boloko? Nicolas trahison. Combien? Sans toutefois n'attendre ba komona bango. Na ba o ba pesa ki ba tâche topé ba responsabilité moro OK mais ba trahir mon konzi na minute ba se retrouver na Boloko combat Tshibambu tikali ko za mentionné te Tshibambu azana expérience na mbila parce que à côté armée depuis période de Mobutu depuis temps Mobutu pour na bato boyebité. OK? Aebi mingi aeba secret d'état aeba mbobele et Félix a pris confiance et belé. Félix a confié que ma mbobele et du coup baebi que force ya Félix John Tshibambu il faut le garo bebani sabango kolongole pembenya mokonzi ba wa faiblir Félix ba wa atteindre ye parce que Félix Tshibambu a travaillé na bato wana nyonso a travaillé na mutomande fou ayebi de quoi mutomande fou za capable ayeba sala nini ayebi aza nani na bato baza zinga na ye et du coup il faut cibler so ba cibler ba parvenir ko quoi c'est na se
et bah ébité bah quoi atteindre tant au général à koufara na front bon mon poste partout non que mon qui remplacer John Chibango je crois boyo karango boyo pourquoi Chibango kendate ils a parce que bah il Félix bah toi il est PC que soko meki mutuana kotinde kuna esili okufi moni Félix alinga kotinda John Chibango kuna te na la sala na FBI na ebisa bino non e ma mnyo sele na mboka na to yebi ba msuba yebi te biso to yebi et du coup il faut quoi affaiblir Mokonzi il faut quoi attaquer koto ba yebi ke makasi nezali la force de Félix John Chibango ya on bomoni il faut bebanisa bango alors raconter ba bêtises ou azo raconter na lobby pour John Chibango azo information ya maramboka azana besoin akendo ko cave likango fachi et vous croyez c'est bobard bozo beta maboko Denise alobi ke basi nyonso makango nyonso oyo ya fachi Chibango yenda olinga bango et puis zoba nini akoki okoya na piège ya motindo mwasa mokonzi na yo maîtresse mokonzi na yo okena obima na ye zoba nini ngo penda ko salaire wana to eloko wana oasir ou vivre longtemps ou encore ozala toujours mokonzi na oza ako sepela na toujours et na ngo penda ko ndima esa bêtise ndingona e batu bazo sepela koyoka babiloko bongo bazo betela Denise maboko ba makango nyonso ya fachi John Chibango yena olinga bango pona nini pozo ba secret est-ce que ça en sens ba azo ba secret d'état fachi tanga yena okuta na ba maîtresse na ye ezala po ba beta na nzoto ou bien eza po ki na partager bango aki na partager na bango ba secret d'état est-ce que ça en sens Félix akuta na ba maîtresse na ya vana beta ba maso est-ce que ça en sens donc ce que pona Chibango zo ba information il faut ake kave bana basi wana ale mo bango ba zeya ba mbembe nyonso tant ba sala ba convulsion ba komi na suka et puis ba bani ko bimisa ba secret et tala facha sa boy tala facha zongi boy na se akave kium facha kene boy facha mataki boy facha kitay boy et bat ba beta mabo se pela na mahambo wana ba ndi mabuzoba wana kongola lingi buzoba kongola lingi distraction kongola lingi mahambo ezanga tina et puis na lobi bato ba kotoya ka ba sendumba est-ce que mo sendumba ba kavake nana wa ebité bana basio nyonso baza généralement baza na politique ba mena ba via salité ba kushana ba nyonso la ministre la na président la na songla la na pakala parce que mobali ni yango o abala na ndako na ya ko zo risque tanga obimana mona mwasi wana ikote ka hein et puis ba konzi mingi bozo mona bazala déjà na bakisi ebele nzambe na kota kunate mena mikolo ba moke ebele ba bi ba conséquences ba biloko wana risque et puis tango Denise azo betel no masolo azo ko la setero yako déranger bat na matoi et 12 coups Chibango akota cave bien Chibango père spirituel à cave Chibango yende fondateur à cave bon mon ate que non moi wana aza ba problème na mutu et pas na eloko azoluka also pas luka John Chibango makango simbate je sais pas et puis na lobby modèle ka bon mon la général wana na musika tant la photo na regardez comment elle est propre azo pena risque ya okota mosolo wa Denise Cave na omoni busoto ya Denise na réseaux sociaux yemo wa bomba ngota loba prodige stop na nyango amoni ba sex tape à Denise de société ba partout na ba indien yemo wa loba kala na ba vivo ma sœur na nzoto nayi parce que ya lembara nzotologie te mibali ba lembara pa mapamba parce que mobali na ngozo a risque ya okota Denise de social cave di social za mwana mwasi oyo bande obolimbisa mpe bo permettre ngai di social za mwana mwasi oyo tango zo sala erreur oyo kote 40 minutes wana ba goitre na ba ganglion na ba cancer donc car sur place sur les champs na gorge bandi yo parce que comment na ba vie à Denise na ma Denise za poubelle ce que kota mwasi boy cave mobile modèle ka bo monela général wana propre wana ko sa elo boy
Kowe. La famille n'a un clore sur le dossier Denis Dissosho John Chibango. Il s'agit de la guerre numérique, ok? Et bon, constater que nous sommes au fin à pouvoir en place. Bah, bateau, généralement, hein, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Il faut déstabiliser Bango. Na mafinga. Et. Bah, babeta ba solo moko ya lokuta. Baloba ba mambu ya lokuta ba benga wa banani. Ba opposant na bino nzala. Ba opposant na bino nzala neti. Pero lwa na katula soif ne oyo. Oyo so comment les ala mwana mwasi. Tango Denis Dissosho bakangi na Brazzaville. Bazongisi na Kinshasa. Po kota boloko. Mwana mwasi mtu ya kobelela mbango oyo. So ikapinga. Ke bakimisi Denis na France ye. Bakimisi Denis na France. Na mito bino bozo mtsuki na Belgique, soki na France azarabe na Belgique na France. Pendant que bino bozo ko se pulmoner bakangi bakokanga ye mambasali. Asiaki alo aya abomba mata aya aloba ngona media na public. Mwana mwasi mobimba. Tala lokuta na lokuta na lokuta. Nana obala mwasi lokuta. Nana obala mwasi lokuta. Ya omoni généralement ba journaliste à Congo wana ba journaliste à Kinshasa wana. Ba bayibi wana ba kasha bien te bandumba. Bandumba. Ba bandiki ndumba depuis ba mamo mususu yo kombone nani yo. Soki kibulu. Depuis période de Mobutu wana bazana bana mike. Ba bandiki ndushie ba période wana. Kabila le père aye, Kabila le fils aye, Fachi aye. Ya ombo moni. Ba vie na bango ezaka bongo mbea. Baba la raté parce que ba vie ma bé. Sko bo kota politique. Boko tisu na vie ya lokuta mambo elengite. Nana on linga bala mwasi ya lokuta. Ampibo ya okosa ba mambo lokuta. Et puis ya ko finga rabatu yo mwana mwasi. Bino boza compétent. Bosala ni na compétence na bino. Vous qui traitez les gens d'incompétents. Tout mo etongo pour ba incompétent. Vous bosala ni na ki compétence na bino. Bosala ni. Boza ba congolais bobotami na Congo, bokoli na Congo na compétence na bino bosala ni. Bosala ni. Mamba soni, mamba marape a passé. C'est ça. Et ba opposer nzala. Futa ba mbongo. Ba wa affaiblir régime en place. To be pouvoir en place na ba insulter. Na ba diffamation na ba mamba lokuta ba sango ba pesera ya lokuta. Ba information ebele zalaka ya lokuta siko bino bobetela bato na maboko bo pesa bango matoi. Bango bazo luka mbongo. Ba luka na bango bola mo peuple congolais te. Bazo luka changement te yango bomoni. Mutulo la pero luara. Ami komisa ennemi ya bato nyonso. Afinga rabat bienvenue diminuer voler. Afinga rabato. Bawela eloko te, basala eloko te, basala mabe moko te, po bana oya kofinga bango et ama mingi eza passé. Mutuloko la pero luara na ebité. Pero finga John Chibango na soni hein? Et soit au sein de l'émission John Chibango voyou. Voyou aza muto aza éduqué pero. Modèle yo finga la rabatu na Chibango na yo na vrai voyou. Na vrai voyou. Est-ce que Chibango a calculé la route? Est-ce que tu vas en occuper? Si vous avez vraiment voyou, elle n'a peut-être le cas répondre. Ou tant soit tu n'avais pas de bail au fin à aucun wapi. Il est bien éduqué. Et avant quand on va généraux awa. Ba fuite bimi awa et ba corrompre ba généraux, ba soldats belé ba za ba traître et mboke est infiltré étant et Mukonzi patron il y a 21e région à quoi ça n'était ni penza so yeza ko motiver ba soldate ko conseiller ba soldate ko benda ba soldate matoyete ko rappeler bango objectif na bango na armée zanini ba salave ba wa pona ekolo mutu nyonso wa kotrahir ekolo akufa
les pauvres Chibango a rassemblé les militaires naï amené au ça bango moral ou encore ko benda bango matoi ko motiver bango ko solo na bango mais aza soda aza mokonzi musala ne yango wana ba pesa e poste wana siko il faut alata kazaka ki mokonzi a posé ba acte état et leader ya troupe et pero luar no sele mission abana ofinga po asali neti nini voyou po asali neti nini muto motiver ba soda na ye muto zo pesa tia bango moral muto zo solana ba soda na ye muto zo conseiller ba soda na ye aye ko finga ye mine de rien aye ko finga ye tonto skolo pero luar finga mi konyo so tonto skolo ndiko mo episinga biganda pero luar na Patrick ba yebani bien comment les gens Patrick Mouyaya. Comment les gens Mouyaya nani? Whatever. Ah bah ebani bien. Bah vanda côté moko. La cité m'a bout bando solo la bien. Bah wele lo côté. C'est comme tout le monde peut le voir homme to modèle nini. Ko za l'opposant bah pekisi angote. Ko critiquer bah pekisi angote mais pourquoi on finira rabat? Pourquoi on surnomme rabat? Pourquoi on finira rabat? Parce qu'au niveau impolitesse notoire ya pero luara yo mo mona te ke au sa place na société te siko yo traiter batum su ba voyou batum su na vite su siko ba mambo yo sala na pona yo peno mona mena ke sa na nzela pero pouvoir esi lara Félix Arlongwa na ena Congo na moment opporté to pe na moment o esengeli akenda ko kende Félix akende mais yo lukanzelo yo ozongela na éviter ceux qui rozonga un jour Congo na éviter ceux qui boula peine un jour rozonga Congo ba bomo ne lokola n'importe quoi ba bomo lokola n'importe quoi lokola yo komisa batu nyonso binemi yo yara ofingara batu nyonso très bien bravo continue na musalo yo zwa ba futa ba mbongo po ya ofingara batu elo nyonso za na ngonga nango y a un temps pour tout lelo zo sepela non. Très bien, vous avez protégé la Belgique, non? Bravo, Moutozoya, Azate. Problème, t'es. Continuez. Et Koba, na musala no salarana. Hein? Koba. Même Mukolo Ezali. Mukolo Ezali. On a fait jouer à Moïbi. Jour, moi, à Mukolo Biloko. Koba. Mukolo Ezali. To tunana. Tu as aussi la mission à yo mto finga rabato sans tenir compte. Il y a des paramètres nyonso. Au finga baati awa. Panda ke bana no bota batanga na école ya mwana bahati bonso babomela obana to bachela obana poison yo papa modèle nini notre tabato msuba irresponsable ba incompétent taba acte yo posaka sans réfléchir est-ce que muto normal muto ana bon moto akokoma ba niveau ana ba traumatiser la obana certainement zo ko hoye mambo siko so babomela yo bana yo atata modèle nini. Tu vas exposer vraiment tes enfants. Les gars, intéressant à Tina. Il y a une jalousie moko mal placée. Mais aux hommes, tu as le bosso, il y a retraité, tu es responsable, tu es voyou, tu es banini, tu es banani. Problème, t'es papa. Continue à me saluer le salaire. Bandego, pour na chité. Na manolo guerre est numérique, ok? Faut le côté d'avoir finga, il faut avoir ça la bobazong ça oba. Ne musala ba Denise ba osala Denise amuto Hollande te Denise amuto pesa matoyi te ba mam Denise azolo ba yaba même pas reconsidérer les aba mambo même pas occuper to ya Hollande elle est derrière l'argent a bombaté à lobango publiquement mais elle en aura pour son compte ba bloro ya zo salana donc il faut fragiliser Félix il faut fragiliser le régime en place pouvoir en place il faut quoi attaquer Koto babi ke ba affaiblir et neti confiance en mon pas disait pas John Chibangu faut le anéantir et ba le anéantir yende yene comme ba ebike azape muto alinga basi alebo ekosele makambo bolo babwe mam nyonso bazolo beza mambo kuta pauvre Chibangu fati so za muto osa la confiance na mambetali politique ya bolingote politique hein c'est John Chibangu so za la confiance na 50% papa bakisa comme à 80. Le seul ou à trahir te pour aligner ya solo
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi métamorphosé Osimingo sambwe maladie na miso Olingo baby naza toxiqué grâce à lui
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko